eloko babengi bolingo eza difficile. Bolingo eza difficile. Bolingo ezali pasi mpona kokontrole yango. Po mobali aza capable pe boyokaka yango mibali ebele to moke to kelke mibali babandona bana akima ndako boyokaka yango. Akende pa mwasi mosusu, azwa mwasi mosusu. Basi pe lolenge moko babandona bana me boyoka yango moke. Pourquoi? Po basi babandonaka bana amipesi na mobali mazana bana na kati ya ndako. Amemaka pe bana na eglize, atikaka pe bana na ekole. Bomoni pe ke baza neti famille moko ya bien. Azwi mobali ya bien, ye bien, bana bien. Me nzoka abandona bana. Exemple, Jean-Louis. Banda balingai na mwasi wana. Mwasi wana abandonaki mwana ne liboso. Yango lelo abota na Jean-Louis. Mwana pa boti na Jean-Louis. Abandona ye. Jean-Louis aboti na epe lisusu. Basali lelo plus de 18 ans ensemble na Jean-Louis. Mais mwasi ti lelo abandona bana. Ye na bomoi na ye amona kaka Jean-Louis. Amona ka bana te. Mais bino bokondima te mwasi wana abandona bana. Alors Karine Mokonzi, la baronne, ye bolingo soka lingi makasi aza capable pe asalango pe asalakango aboya yo ndenga lingaki yo na théorie na pratique. Yango wana libala ya Karine Mokonzi. Papa Eka akobala Karine Mokonzi akopia mbongo libala. Karine Mokonzi dépenser mbongo olingi ko dépenser pour na mariage na yo. Ah oui, koyoka soni te dépenser mbongo tia mbongo pour na mariage na yo. Pamba te yo nde mutozo bénéficier. Na soki si koloba wate nazo continuer nde. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonette. Mbote batoyo balinga karando na ba oyo balinga karando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoiride, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Karine Mokonzi la baronne bazozo bakoloba ye mutako bala mobali. Bandeko Karine azobala mobali te. Nazoloba bongo pona nini? Po même na la Chine na ba téléspectateurs na bato bazalaka na Karine Mokonzi pe moko o bayebi makambo ndenge ezokende te. Balobi ya makambo mosusu tokotelaka Karine kaka mpona kokotela po tolela ye makasi. C'est bien. Mais en réalité eza bongo te. Eka pere bapeti yende mutazo bala Karine. Bondima te ye. Karine ko dépenser mbongo. Bien sûr. Karine a dépensaka. Karine a foutelaka pe papa Eka batike. Voire même, c'est possible, Karine a fouti mingi ke o papa Eka yemoka fouti. Ou bien papa Eka fouti mingi, Karine a fouti mke. Mais wana eza problème te na Karine Mokonzi la baronne.
na biso mpe surtout nga papa robo nazomona Karine Mokonzi aza icône, aza star. Ba icône, ba star soki ozeli makambo ekende neti moto moko simple eza pasi po bala, eza pasi po ozala na mobali oyo olingi. Yango tomonaka ba star ebele ya Congo kaka te, na ya ba-américain, na ya ba-indien, na ya ba-français, ya basi baza na difficulté babala parce que akokolanda banorme ya moto normal te. Alors Karine Mokonzi aza na mayele ya kosakana te, akopie eloko moko te mpo Karine Mokonzi awutaki Congo. Mayele oyo akreaka yango ya ye moko ya bomoto. Aza na mobali oyo ya guna ye mpe amoni mobali wana alingi ye, ye mpe alingi ye. Karine Mokonzi alinga bala sikoyo ndenge alinga na bomwana abala na ntango wana te. Alors makambo ezokende ndenge ye alingi. Karine Mokonzi alingaka bota sikoyo makambo ekei nzambe asali ndenge ye alingaki. Sikoyo Karine Mokonzi mariage oyo aye na mobali oyo aza na ye. Mobali soki alinga bando ya kotala Karine aza na amour, maza na mbongo ya kofutaka tike chaque week-end ke. C'est normal Karine Mokonzi fa futa parce que mobali wana azoya na Belgique kokende tala Reine Mathilde te, azoya kotala bolingo na ye mpe bazokabola bolingo. Grâce ya koya mobali wana tout le temps, lelo tozali na la princesse Henrietta. Pe en princesse Henrietta boyoki azokola mbangu po aza na moto ya papa na mopanzi, na moto ya mama, pe na esini ya bolingo elinga bango. Bolingo na bolingo eza na kati ya famille wana. Alors ntango libala ya Eka Maréchal na Karine Mokonzi ezosalama, Eka apesi mbongo ya libala. Premièrement, Eka kolinga te babala ye. Ata kuta yaki ashina ndenge bozoloba, akolinga te babala ye. Eza ko déshonore ye totalement. Ti mokola kokufa. Donc Eka akobala akopia mbongo na ye ya libala. Alors tango Eka père ba petit maréchal asali mariage coutumier apesi biloko basengaki, apena mbongo esili makambo ekoki. Soki fete salami bien, soki pe salami te bien, pamba te Eka apie oyo esengeli abali. Soki bameli kazie moko ya fanta ndenge moko eza mariage coutumier. Alors lokola Karine Mokonzi aza icône, mbongo pe akotisi. Eka Maréchal asalaka na Suisse, salaire a bien eza kuna. Franc Suisse mikolo pe eza susu likolo na ndenge kosakana te. Surtout lokola erreur kitibwe. En plus Eka aza mobali na kati ya ndako. Karine Mokonzi azokotisa mbongo na YouTube na ye. Karine Mokonzi bazwi cadeau ya mariage. Henrietta mwana na bango aza na plus de 20 000 € na compte. Alors bandeko, mbongo wana nyonso tozomona ya Karine bazozo ndenge balobaka bambongo zozwa pona obala Eka. Non, mbongo oyo neti azwi cadeau ya mariage bapesi yango pona Karine Mokonzi na baron aza icône. Mais Eka fait partie ya mbongo wana. Fait partie pourquoi? Parce que bango bakoma déjà
ensemble ata moko azalaka pa mosusu na pa mosusu mpe baza na makambo ebele basalaka ensemble ata mbongo epesami na nkombo ya Karine epesami na nkombo ya kado ya mariage epesami na nkombo te ya kado ya sapatu ya Karine Mokonzi. Donc soki badepense mbongo wana na mariage eza te Karine abali mobali. Non, au contraire ezali merveilleux, eza très bien, eza mapamboli, ezali libala moko pas comme les autres. Karine aza kopi ya moto te. Karine akreaka baoyo batikali bokopie mpo eza nzela ya malamu. Eka Maréchal ndenge azali wana akoma mpe kokontribue ata moke makoma kokontribue na makambo ya internet ya Karine Mokonzi na makambo mpe bazozo osali mpe mission lie papa Robo mpe asala émission moko uniquement mpo na Maréchal ekotisi mpe 1 euro. Donc Eka Maréchal fait partie déjà na kati ya YouTube comme sponsor fournisseur bakombo bobengaka bayer azofuta to bayer banani bafutaka o bazwaka bon ndenge moko. Donc libala ya Karine Mokonzi ezokende na banorme moko spécial fantastique. Vraiment nga papa Robo soki na vandi na bado etiti yango na bado tala na lobi te Karine Mokonzi aza pas comme les autres, aza mayele ya mayele ya mayele. Bazozo bakoloba boye ndenge ozobala boye bakosutoka me banda babanda koloba makambo baloba moko te fonctionna na papa Eka. Pe papa Eka na mutu na ye aza na posa ni imagination ya kotika la baronne te. Parce que pa ya la baronne aza na amour mwasi alingi ye na moma oyo asantiraka vi na ye différent banda tia lokolo na poto amona yango vrai moment po eza pe vrai moment ya vi na ye eza grand partie ya vi na ye. Papa Eka kosala nango baventure neki tente te akokoluka te ariske po au contraire nango ezali kodétruire ye. Alors Karine Mokonzi mobali oyo aza na ye azwi baboti deja mwana papa ya mwana na ye mariage coutume ezosalama. Karine akotala lisusu wapi akoluka nini? Karine nde famille akotala bana na ye akobota na papa Eka akotala Eka Maréchal akotala ngwende na ye. Karine Mokonzi azoloba na biso tango akotika YouTube tango akotika internet. C'est vrai Karine Mokonzi akotika te akopema meme ye na mutu na ye na mayele na ye ayebi ke akotika me nga papa Robo nayebi akotika te. Naza contre mayele na ye te, naza contre opinion na ye te, me nayebi ke akotika te. Ndenge naloba pe na kala na bemisio bolanda Karine Mokonzi na internet akolobela mutu nyonso ata bandoko lobake nalobaka te mpo na batu ndakotia mpe eloka moto te naloba akoloba mpo eza monde oyo akreye. Eza kaka ça dépend makambo ndenge bandokende na bane na baevolution na bato bakoya. Lelo Karine Mokonzi aza kosala oyoyo
eza ya ye oyo nga nalobaki te me oyo eyebanaki ekosalama ndenge moko Karine Mokonzi akokoloba tika internet akonsantre na famille na ye abunga na makambo oyo abunga na société makobunga te po ye muta créer monde mokonzi pe YouTube esalama te avant ya botama YouTube esalami yesa botami donc Karine Mokonzi na YouTube baza na histoire moko donc tito kokoma na ba 3000 ans tango bazolobela YouTube bana na classe babandotanga Karine Mokonzi tango YouTube banda koko ya bakoko na bino eyali Karine Mokonzi donc Karine Mokonzi abando yokana koleka Tshombe donc netu boyoka ba Lumbumba ba Mobutu ba kombo wana oyoyo chaque année ou bien chaque mois na monde balakisa na télévision et en États-Unis et en Russie et la wapi pour Mobutu Lubumba chaque mois quelque part bazolo bango na télévision ndenge kozala Karine yango wana Karine Mokonzi mariage na ye eza na perfection libala na ye na moment oyo azobala vraiment mwana mwasi oyo aza mayele ya mayele ya mayele génie ya ba génie ah oui nga papa robo bana na mona ye aza bongo apenza mayele ya ba mayele ya ba mayele boyoki ngano ah boyoka ndenge ni bokende bino po bazozo bokende me bazozo bazotala pananga surtout bango ba oyo bazozo nazolobela o basalaka bemission eniko zawati oyali pingilo zawati ozali Emilio ozawati ozali Cynthia Wadolo ozali Cynthia Wadolo azozo te Raisa Mpungu ozali awati ozali bazali nani zozo ya nani ya na utanga te ya tekala ya li femme d'affaires 300 000 euros c'est quoi? Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Namo na chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni a danger. Donc ba kisanta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Namo na chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni a danger. Donc ba kisanta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne na chaque toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça dans la zaki. Bu, ya boss na biso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.